nde ngai bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai nazonga epa na biso awa nakokufa na bana nakokoka mbuku oyo te mbuku eza mabe makasi mbuku eza mabe makasi navandi boye naza na papier te naza na mukanda te mbuka ya bantu so babumi ngai bana nga bakokende wapi. Donc puis Afrique du Sud dango kutiango eza ndeni neza malamu to eza mabe. Eza mabe eza bien te eza mabe makasi eza mabe kotambola bien te ba tourner ngai ba entourer ngai na moni naza na eloko moko ya kosala te baza na arme baza na mbeli na kosala nini zonga naza na posa il faut na monaka papa journaliste Patrick so na bengi ye il faut nga respecter na ebisa ye makambo zo sala sabiso mais parce que awa nazo senga bino kwa difficulté ozana bisika ko vanda te musala ezalité ozali na bana ebele yebisanga nano avant na tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini siko bana bazoli ndenge bo vivre ndenge to naza na eloko te soki mwasi asalika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasi azwite asalite tokolala toza na place moko okende te batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani na Politique ezali lingomba nto ezali bisika biena ko yapona ko sangisa ba congolais nyonso ezala ba ya opposition ezala ba ya pouvoir ezala ba baza intéressé na maya politique ezala ba baza intéressé te na maya politique bino nyonso tu boya ezali bisika na ko sangisa bino mpona ko manyolela bino maya politique ya mboka na biso mpona kotea na bomoko mpona kotea na bolingo mpamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali bele po te nzungu etoka bilei yebela bana Kongo balia na banzi ete bososoli wana ezali lokola momesano ndenge boyebi tozali kokende kokutana na bakongolais ya diaspora ya Afrique du Sud précisément mpoete bayebisa biso ba difficulté nini bango bazali kokutana nango mpeto eba na kosunga bango na bisika tokoki kosunga bango na niveau na biso lokola maison ya média na yango na uti koyebisa bino ete tozwi appel koutana moko ya bakongolais ya diaspora abengi biso mayangani na Politique TV elongolanga moko Patrick Chimanga tata mayangani po ete topusa na pembeni na ye toyeba na kosolola na ye po ete azali na bosenga tosunga ye kasi toyebi te tokosunga ye ndenge nini biso toza maison ya média tokopusa na pembeni na ye na bino na biso tokolanda pe tokoyeba nini tokosala. Merci beaucoup batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na kati na mayangani na Politique TV nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani pe ndenge bomoni tozali toujours na kati ya Afrique du Sud na Cape Town précisément pe bisika biye tozali kokende kokutana na ba congolais oyo bino boko benga ba diaspora na kozwa bino ngonga mulai te pamba te bomoni na vandi na moko ya bandeko na ngai congolais azali awa pembeni nanga mais biso lokola mayangani na Politique ezali maison ya média bisika biye tozali ko memela bino maya politique mboka na biso en même temps bisika biye tozali koya pona ko memela bino maye ya ba congolais ya diaspora précisément ya Afrique du Sud ndenge nini réalité ezali ndenge nini vie na bango ezali ba difficulté nini bazali kokutana nango pe ndenge nini tokoki ko zwa solution pona kosunga bango na yango nazoke na lombango epa ndeko na biso avandi pembeni awa mbote ndeko nanga mbote papa loba mwa makasi po baye bazolanda bayoka yo kombo na yo nani kombo na ngaza Fiston Matanda tozali awa na mwana mboka Fiston Matanda tomoni awa aye ko luka biso abengi biso pamba te numéro na biso ezali partout tosili na koyebisa ba congolais te bisika nyonso tu bozali na posa na lisungi na biso bobenga biso tozali wana pona kosalela bino tozaba na misala na bino tozali na pona kosunga na bino yango mwana mboka Fiston Matanda abengaki biso pe expliquaki biso problème aza nango azali na posa ya soutien ya bino ba congolais azali na posa ya soutien ya monsieur ambassadeur ya République démocratique du Congo azali na posa soutien na bino ba structure nyonso tu oyo bosungaka batu oyo bazali na tango ya pasi mais sengeli expliquer biso nanu to eba lisungi yango azoluka ngo ya nini et puis pona nini
Mwana mboka mbala ya mboto bana makambo nyonso tu toza na suka mbula lelo ezali mokolo ya suka mbula le 31 impression na eza nini mbula eleki nini eleki malamu to eleki mabe selon yon eleki mabe eleki bien te. Merci mingi boyoki ndenge mwana mboka lobi ke eleki bien te mais siko yebisa biso to ye awa pona koyoka problème na yo koyoka histoire na yo sima ya koyoka yango nde to beta mbela to ebani to koloba posa na ezali nini yebisa biso na lisolo na yo okomi awa na Afrique du Sud ndenge nini ozali na mbula boni ou bien combien de temps en Afrique du Sud et puis Afrique du Sud yango kutiango eza ndeni nini eza malamu to eza mabe. Ah, eza mabe, eza bien te. Eza mabe makasi, eza mabe, kotambola bien te. Et sali combien de temps aux ali en Afrique du Sud? 8 mois ou bien une année? 8 mois. 8 mois. Mais si koyo mekana no koyebisa bandeko na biso bazolanda yo nanga toyeba yo okomia wandenge nini nini ozalaki kosala na Congo pe na Congo uti précisément wapi si mabalanda yo bayoka yo nde toyeba ndeni na koloba makambo susu zala à l'aise beta lisolo na yo normal. Ya ngai na vandi na Congo papa nanga akufi. So papa nanga akufi na moni papa lek na ngai akomi na mboka na biso wana azoyebisa ngai na kati yo maloba te kombo papa na yo nani et puis kombo papa leki na yo nani ya kombo na papa na ngai zali Malumba Robert. Malumba Robert. Ah, Malumba Robert. So kombo papa leki na yo ya kombo na ye nani yawa eza kombo yawa ati muntu atindi ngai eza Malumba Robert. OK mais papa na yo akufa ki kombo na ye nani Nyangwila champion. Nyangwila champion. Donc tozali ya kosola na mwana Nyangwila champion bino batu ya Congo Kasai précisément bayeba ki Nyangwila champion tozali na mwana na ye awa Fiston Matanda et puis olobi papa leki na yo kombo na ye Robert nani Malumba. Robert Malumba. OK papa na yo akufi et puis omoni papa na yo Robert Malumba ye na Mbujimai et continuer asali nini tango ye na Mbujimai. Papa Robert Malumba komi na Mbujimai azoyebisa ngai o ngai na komi awa pona na tinda bino na Afrique du Sud. Mais ngai na ituniye papa ozotuna ngai papa akufi sikoyi. Mais parce que yo zoyebisa ngai o nazotinda bino na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud wana na kosala nde nini ngai naza na bana ebele boye. Mosala nini eza kuna père zo yebisa ngai te misala eza na Afrique du Sud ebele so komi na Afrique du Sud bakozwa yo komona ndako komona biloko nyonso na kati soki ovandi dans 3 jours okomona muntu ozokoma place wana azomema yo kopesa yo mosala tokoti avion akotisi biso na avion tokomi na Lubumbashi so tokomi na avion tomoni mas na ye amemi biso tokomi epa na ye tovandi pendant 1 mois na Lubumbashi. Na Lubumbashi. O tozozela kaka chauffeur ya track. Ozalaki en contact na ye tant ozalaki na Lubumbashi. Na Lubumbashi tozosolo na ye bien makambo nyonso tozopanda bien tozosola bien. Parce que chauffeur ya track akomi amemi biso toyebi nzela te. Zela nano na kati mwa muke amemi bino yo na nani ozana mwasi ozana bozalaki combien pourtant ozolo amemi biso bazolanda biso ba comprendre bien. Amemi biso tozana mwasi na bana 6 ngai na mwasi toza 8 ya amemi biso tokei tokomi na Djebour toyebi mboko tokomi te mais totelemi chauffeur wana akitisi biso o telema place oyo bakoya bakozwa bino moto nana azubi nana koya kozwa biso wote bokita wana sali musala na ngai esili na bengi père azoleka telefone te na bengi lo Robert azo benga ye azoleka te na bengi lo azoleka te soto vandi tolali place wana tolamuki na tongo na bengi ye telefone azoleka nazo tuna ye papa mais parce que zotinda biso banto na mboko oyo toyebi langue te toyebi place tozokende te tozana muntu ko diriger biso te wote bovanda kalma place wana botelema place wana bakoya bogozo ngai nayebi place tozotelema to kende place tozotelema wana kangilanga photo place eza otindelanga photo wana na Djebour na Djebour na kangi photo na tindilie place totelemi
tomoni muntu mususu akomi na jeep na billet ya bis amemi biso akotisi biso na bis tokomi na Cape Town. So tokomi na Cape Town tomoni ndako ayibisi biso te tomoni eloko moko te. Siko na Cape Town on bokendaki boyebaki muntu bien bokendaki kaka bongo pe mutu amemaki bino a déposaki bino wapi te to tokomi tokiti na agence ya bis. So tokiti mais tomoni ka muntu moko ndeko mususu totali ndeko wana zoloba kaka lingala. Mwasi na ngai azwi abengi muntu wana atuni toza wapi azoyebisa mwasi wa toza na Cape Town. Toza na Cape Town. Ye muntu wana azotuna biso bino bouti wapi biso toyebisi ye touti kaka Congo. Mais bouti Congo awa bokosala nini bino bozwa bandeko awa biso toyebisi toza na bandeko te. Mwasi na nzembe boyi na bana ebele boyi awa mboko bazotya bantu bambeli bazobotola bantu babiloko mboko eza mboka bien te. Muntu wana amemi biso a dépenser mbongo na ye tomati mutuka tokomi kaka na quartier Epivale o ezali na Cape Town précisément toza déjà na Cape Town bandeko bolanda lisolo malamu. Toza na tokomi na Epivale tovandi epa na ye. So tovandi epa na ye muntu wana azoyebisa ngai omoni mboko oyo ezalaka bien te. Soki yo oza na bana boye ebele boye okolela o. Soki oza na bana mibale eza bien. Mais parce que bana yo wana nga natuni ye soki pourquoi azoloba bongo nga nazoyebisa yo clair. So omoni nga nazwi bino natya bino na ndako na ngai. Soki na mboka oyo komona muntu akozwa muntu na bana ebele boye na mwasi atya na ndako te ngai nazwi yo boye mpona nini yo oza ndeko na ngai ya Congo. Azoyebisa ngai vanda na ndako oyo tokei place ya musala osala mol. Musala nini tozokende tokomi na mol fo na telema boye na munyu wana fo obenga kaka mituka boye yaka kam obenga mituka kam ndenge nini obenga mutuka na sima soki ngai naza receveur ozobenga mutuka yaka na sima. Do soki moto aye na mol kosomba parke mutuka na ye asilisi alinga bima obengi ye po apesi au moins quelque chose. So nabengi bapesi ya bapesi ngaka eloko moko mbongo bo ya muke Bakwens mbongo wa mabende. Na ibisi bango mbongo eza combien ba ibisi nga za 5 na telemi na munyo wana ti na zuka verend oyo muntu ya mola wana zo telemi na ngai te fale opesa ngai 35 rand na ngai na place. Na ibisi ndeko soki naza na verend awo so na pesi yo verend oyo epa na ngai bakolia ndenini tona ngai na kokoka mosalo ete na bimi na verend wana. So na komi na verend na ndako na pesi mwasi na ngai wa luki ka fufu muke bana basali balia na vandi ndeko wana na ibisi ye moto musalo zopesa ngai eza musala ngati awa na moni batininga pona babu mangai ayibisi nga zela kaka na lukila yo musala mususu alukilinga musala ya secret jura alukilinga musala ya secret wana bakotelenga na site wana butu bambeli banani bakotelaki yo bamuyibi babandi bakuti na site wana bambeli babotolenga chombo na ngai bakei na chombo so babimi bakei na chombo na vandi boy na tongo na bimi na kei na ibisi boss place ozotinda ngai oyo ngai moko na kosala bien te il faut botinda biso de mibale to kosala bien mutu wana lobi te il faut bosala musala site eza ya muntu moko natali nazotala na lopango wana nazo kartika eloko eza te place oyo nazo vanda boyi bazoboma batere oyo ye ayebisi ngai te vanda kalma soki mwa oyo esili bamwa mosusu wana na kotindela muntu mosusu me na concentre na lobi ofo soki nasilisa mwa oyo nazwa mbongo nafuta ndako na concentre ti nazwi mbongo wana nafuti ndako
depuis na futi ndako wana me na moni kama misala eza ya secret wana eza ya mabe. Na tuni bantu moto est-ce que misala eza boye na quartier na bino eza boyo ba bisinga te au moni place tozo vanda toza na location okomona musala bien te soko za na likolo okomona ba misala bien moto place bien wana na koyeba nde nini fallait o me mangai jour moko tokende to tambula place wana ndeko yebisinga mbo tozokende dimanche ameminga dimanche tokei place à Belleville na moni quartier à Belleville moto quartier yangoyo ya kovanda soki quartier ba mindele baza ebele boye me ba misala eza bien soko moni ozwi musala oyo ba quartier na biso tozo vendre des misala ba congolais baza na motema bien te soko zo sala musala boye soki jour a kofuta mbongo eza ma problème moto azo ebisanga ete omoni quartier to komia oyo ya nani ya Belleville ndako eza cher cher ya combien moto na ngai oyo yaka to na ndeko na ngai mususu za na pale kuna tokei kuna atuni ndako moyi ya mobimba na kote wana ya parking ya mituka atuni ndako wana ba ebisiye ba 3500 rand. C'est là 3500 rand déjà à peu près 100 quelques de dollars, 180 dollars, 175 dollars. To continue. Ya na ebisiye boy soki to montozo concentré so tozi mbongo so to komi place to ndako to vandi soki makambo akovanda ngai moko na ndako te il faut to vanda na yo na kati na ndako wana yo na chambre ngai na chambre tozo utiliser salon moko mais to bunda quartier wana to kozwa misala bien ndeko zo ibisanga te moto na ngai na kende kuna te na ibisie moto na ngai place na kokoka te na kokoka te babi misinga na ndako wana so babi misinga na ndako na moni mas na nga moko eza ya epa na biso na ebisi etala boye azwi mbongo na ye apesi mbongo na ye 950 rand 950 balaksinga place eza ndako mosusu na komi place wana na tuni mokolo ndako wana ndako eza kombia ebisinga 1300 na ebisi naza na 800 rand na maboko parce que il faut aller na kota na bana na vanda soki na lukila yo mbongo na yo mususu 500 na yo nazo pesa yo tokoti lelo to sali 3e jour depuis bokota ki place wana to sali 3e jour lobi na vandi na ndako nazo pema na ndako na moni ba bandi ba komi na ndako na nga wana ba funguli porte bana nga baza libanda bamoni bantu baza na mambeli baza na baarme bakoti na kati na ndako ngai na koti bakoti na ndako bana nga bazolela kaka libanda papa bakubuma yo papa bazobuma yo papa bazobuma yo wana na nini toza ba 16h30 na la muki boy pa Nathalie ba tourner ngai ba entourer ngai na moni naza na eloko moko ya kosala te bantu baza na arme bantu baza na mbeli na kosala nini mwasi na nga eza te mwasi eza na salon natindi mwana ngai ya liboso azoyebisanga papa place wana lunga place wana bazosenga nga telefone mwana ngai ya liboso azoyebisanga papa pesa bango telefone wana bazoboma yo zela nana siko ntango bazosenga telefone obanda kosolola bango na monoko nini yo ozoloba deja anglais te ngai na koloba lingal mais mwana ngai ayoki anglais. OK, obanda koloba lingala mwana na ayoki na anglais pe interpréter les ya mais parce que na tuni mwana na ngai bazoloba nini mwana zo ebisanga papa bazosenga telefone bazosenga phone pesa bango phone wana bazobuma yo na longoli telefone na pesi bango mususu na kati na bango zo ebisanga bazo ebisanga te zuwa telefone na yo batindi biso photo buma yo ozo bumangai na zera problème na nani bazo bisanga ite soki ozo soko pesi biso mbongo na biso ya ndako te okokufa na ibisi na yebi monoko te mwana ngai liboso bazo solo na bango na tindi mwana ngai kende bobenga mère na yo
bakei babengi maire alandi bandeko mosusu baza na quartier wana bakomi wana bantu wana bakei soki bakei bazolanda ngai balandi ngai ti na kote na lopango mosusu ozokima nazokima na kote na lopango mosusu lopango wana so na koti mokolo lopango wana azoloba soki bango bakoti awa mokolo lopango akoti na palais azwi arme bantu wana bayibi ye azalaka mabe ayebisi nga bovanda na vandi nayebisi ye mwana ngai azoyebisa ye soki bango batelemi na nzela bazoloba kaka soki okimi luka place ya kolala soki ozongi na kati na ndako wana tokozongela yo butu tokoboma yo mbala moko naza na eloko te nakosala nini fale nakima natika bana na ngai na mwasi nazokende wapi te fo baboma nga place eza bana na ngai na mwasi nazongi na 20h mwasi ye azwi ngai tozongi na ndako so na kote na ndako mwasi azosalela bana na biloko ya kolia ba 22h à 23h bazotoke na porte mwasi azoloba mwana na ngai azoloba who's that nana aza na porte bango balobi o biso open nayebisi mwasi na ngai kofongola porte wana te namoni nayoki eza bantu wana mwasi azoloba te to namoni mwana mwasi aza na porte ifo nafungula ye namona kaka nayebisi mwasi na tika makambo ozoloba boyi soki omoni kaka bakoti nga na munya awo me babuto ozopesa muntu confiance me bokofungula porte okokota o eza nde nini mwasi afunguli porte pa bakoti mbala moko so bakoti bazoyebisa ngai bazalaki combien baza 7 personnes bana mibali bango nyonso bana mibali baza 5 basi mibale so bakoti bazoyebisa ngai okima lususu tokoboma yolo bovanda na se nasengi bango makasi pardon lembisa ngai nasali nini bayebisi ngai te bovanda na se badéserme ngai kai na kiti na vandi na se soki mwasi na ngai abimi akei abenga bantu soki azobima akei akomi na bantu wana eza mboka ya bango bakomi bamama wana bakoti na ndako mbala moko basololi na bantu wana ti bantu wana babimi so bazobima bazolobisa ngai soki awa ifo abima place oyo soko azongi ifo toboma ye ndeko na biso mosusu abengi ba taximen kutu ya drive ya nani ya uba komi amemi biso ba 5 mibale ya bilamba na bana na basi basolo na ye ba prix ya salaire na ye amemi biso tokomi na église tovandi na église ti sikoyo tokomi na taximen wana azoloba te bino bopesa nga mbongo te namoni bino bozokemba boyi ezalaka bien te bovanda na église mais lobi kozonga place wana te soki ozongi quartier wana eza quartier mabe bakoboma yo navandi na église soki bango namoni bantu ya quartier wana bakongole mosusu bazokoma epa na ngai na église wana bazoyebisa ngai kende epa na baprésident na bango eza place oyo ya epi velo wana kende oyebisa baprésident na ye wana baprésident na bango ya babandi baza babandi président babandi ezali mais so tokomi na ntongo nazwi mwasi na ngai so ngai na tosokende place ya bandi toluka muntu mokolo ozoloba anglais aexplike ye so tozwi muntu mokolo tokei na ye wana tomoni président wana te so ngai naza na mposa ifo namonaka papa journaliste Patrick so nabengi ye ifo nga respecte nayebisa ye makambo ozosalisa biso mais parce que awa nazosenga bino il faut zela mamuke batata bamama bandeko wa bolingo na banzi ete na mokuse boyoki lisolo ya ndeko na biso Fiston Matanda soki nakoki koresume yango na mokuse ezali ke azalaki kovanda na Congo na Kasai précisément mais papa na ye akufaki na simaliwa papa na ye papa leki na ye Robert Malumba nde ayaki a influencer ye selon ye ayebisi ki azotinde na Afrique du Sud et ye pe andimaki pe amembaye na Afrique du Sud kokoma bakomi na Afrique du Sud
ayeye moko avant ba comme Afrique du Sud aleki na Lubumbashi Afrique du Sud ayebi mutute batindaki andengwana batindaki bayebisaki oke soko komi na Afrique du Sud okozwa misala na kozwa misala banda ko ezali OK azalaki ye moko te azana mwasi na sibana c'est-à-dire 8 kokoma bakomi en Afrique du Sud awuti ko expliquer bino ba difficulté akoti nango ayebi munoko te bisika ko vendre des ate ake na Cape Town et na kokota na détail tendenga awuti ko expliquer bino misala malunga ezate et aye ko se retrouver na camp violence ba attaquer ye ndenga awuti ko expliquer bino mais biso lokola mayangani na Politique TV maison à média nanga moko Patrick Chimanga tata mayangani musala na biso ezali ko salisa ba congolais ko koma bisika ba congolais ko eba nini ezali difficulté na bango pe nini o biso to ko sala pote to sunga bango to komisa message na bisika bato ba ko sunga bango ba sunga bango to zwaki appel na biso ko ute pande ko na biso fiso matanda yango to aki na lombango pona kokutana na ye ko eba nini ezali koleka na mwana mboka pe nini tokoki komema lokola lisungi bolandi siko to tuna ye lisungi nini azana ngo posa azana posa to sunga ye azwa tolukele musala ou bien to sunga ye azonga na mboka ou bien to sunga ye to sola na bandi wana batika ye ye moko nde akomilobela na banzi ete azali pembeni nanga nazongi su micro epana ye papa fiston touti kolanda yo malamu na baye bazolanda biso bayoki yo malamu sikoyo awa tozo comprendre que ozana na tamo kwa difficulté ozana bisika ko vanda te musala ezalité ozali na bana ebele yebisanga nano avant na tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini siko bana bazoli ndenge bo vivre ndenge to nazana eloko te soki mwasa salika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasa zite asalite tokolala tozana place moko okende te ndenge boyoki batata ba mama bandeko bolingo vie ezali difficile vie ya makasi pona ndeko na biso fisto matanda sikoyo awa ndeko na biso fisto ebisa biso obengi biso poto ya lokola mayangani na politique maison à média susi na weza ke to sunga yo to beta mbela pote bakonzi basala nini ozana posa nini eza posa na osiko to sala nini pona fale ngai bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai na zonga epa na biso awa na kokufa na bana na kokoka mboko oyo te mboko eza mabe makasi mboko eza mabe makasi na vandi boy naza na papier te naza na mukanda te mboka ya bantu so babumi ngai bana nga bakokende wapi donc so tango bokomaki même ndengo ozana bana ba pesho ba papier te seke bana bazokende ba classe te tina lelo bakoti te bakoti classe te mwana liboso azana âge nini et puis asuka azana âge nini mwana liboso azana 15 ans ya mususu azana 13 ans non yasuka azana combien de yasuka azana 6 mois batata ba mama bandeko wa bolingo monsieur ambassadeur ya République démocratique du Congo na kati ya République ya Afrique du Sud monsieur Moulaja et le reste ya ambassade to équipe ambassade o ezali musala na bino na kati ya République ya Afrique du Sud bozali ba représentant numéro 1 ya gouvernement bozali ba représentant numéro 1 ya président de la République mwana mboka azali akolela azali na posa lisungi azonga Congo azonga yena mwasi na bana 6 kasi ayebite bisikani na kobandela ayebite bisikani na kocha lokolo ayebite bisikani na kocha loboko ndenge bouti boyoki auti ko expliquer ba escroquer ye ba influencer ye ba memi awa mais azali ko souffrir siko bosunga ye s'il vous plaît poete ayeba na kozonga na kati ya mboka numéro na biso ezali affiché na se ya grand ndenge bozotala biso na banzi yete bokobenga biso na lombangu poete toyeba na kosunga ndeko na biso vi na ye ezali en danger tozela te soki eloko ya mabe ekomeli ye nsima nde tobanda kosangisa toloba bonabo tosunga ye ntango azali na bomo poete ayeba kozonga na ndako mais sikoyo papa fiston baye bazolanda biso balingi ata bayeba eske oza na mama azali pembeni bana baza pembeni bana nyonso baza pembeni pamba te omoni na monde ya media ekomi makambo ebele baye bazolanda biso bakoki kokanisa neti tozobetela bango lisolo ya lukuta eske possibilité ozali okoki kobenga ata bana bakota kaka tomona tokotuna bango ba question te mais po baye bazolanda basentir dossier douleur nini oza nango baya bamona et puis to continuer émission na biso kobenga bango ya mwana liboso ezao OK benga bango exaucé batata ba mama bandeko wa bolingo
au moment où papa Fiston azo benga bana po baya po bomona bango po lisolo azali kobeta ezali lisolo apasi pe mawa pe tozana posa na lisungi na bino partout dans le monde ezala bino bato bozali na poto na mikili ya Europe ezala bino bato bozana na Amérique na mikili ya Amérique ezala bino bato bozana na Océanie ezala bino bato bozana na Afrique na mikili ya Afrique bosunga biso lisungi na bino ekozala très important muke to ebele ozana ngo tinda ekokomela ndeko na biso parce que à travers ya canal na biso ekokomela ndeko na biso azali na vie ya pasi makasi azali na musala te azali na papier te puis azali na bana 6 mais tokokotisa bango nyonso te tokotisa mibale aza po bomona bango boya yo yakabo yo ya telema bomoni bango awa tozali na bana mibale bazawa kombo na yo nani Exaucé Kalombo kombo na yo nani mama Kabanga Aurélie. Akula bikola kombo na yo nani Kabanga Aurélie. Ok, tozana Exaucé o atelemiawa na Kabanga atelemiwana. O ezali kabango mibale potoko me mabango nyonso tute. Kombo na yo nani Exaucé? Ozana âge nini? 14 ans. Exaucé azana 14 ans. Mama kombo na yo nani? Limbisanga ozana âge nini? 11. Ok, Woody azana 11 ans, 14 ans, 11 ans. Merci mingi, toko libéré bango, to continuer na papa. Merci mingi, boko kende. Ok, merci. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, bolandi malamu. Papa Fiston, biso to sali musala na biso, ya kobeta mbela, ya kokoma epa ya bakonzi. Soki to silisia wa émission eko kende directement epa ya monsieur l'ambassadeur, eko kende pa ya batu na nyonso tout staff na bango nyonso tout ba contacter biso et puis tozongela yo mais tozana temps ba fête puisque les le 31 tokozala na moi patience et ceux qui à partir à balader les 3 temps ba kozonga si mandé to banda ko contacter bango mais émission ezali komata lelo pe bino nyonso tout bato ya mitema malamu obozali na posa ko songa ndeko na biso ezala bisika nyonso tout na uti kotanga Amérique Europe Afrique bosunga ye balobaka konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezala ebele po ete nzungu etoka bile yebela mosapi moko esokolaka elongi te esengeli misapi ezala 5 po ete elongi esokwama mpe etela ezala malamu na banzi ete mpo na lelo tosuki awa mais tokozongela ye puisque esengeli tozonga ntango bino bozotinda ba aide na bino ekokomela ye esengeli aya mpe awa mpona koremercier bino bongo te papa boyi papa na ok tokozongele lisusu oyo ezali première partie na banzi ete bocomprendre na mokuse papa okoki kozongela résumé susi na yo lisusu eza nini mpo bazwi biso esiko balanda oza na posa ozonga na Congo explique bango susi na yo eza nini susi na ngai mpo bazongisa ngai na Congo na bana na ngai na mwasi tokokemba makasi toza na document ya mboka oyo te fo tozonga epa na biso nakobimisa bana ngai bakokufa bana ngai bakokufa lobi wana balali na nzala baluya kaka eloko te biloko nyonso babwaki biloso babandi babeti bango babiloko wana naza na eloko wana te moko ndeko na biso azali na posa lisungi ndenge bozali kolanda yango alors nakosepela mingi soki tosali mbangu tosungi ye ekozala malamu batata ba mama bandeko wa bolingo pona lelo tosuki awa mais ozana liloba na ligne avant tosukisa est-ce que papa leki na yo Robert Malunda abengaka yo depuis okomi awa depuis nakomi awa azobenga te atindilinga message moko naza nango ya depuis atindilinga message wana a bloqué ngai na téléphone jusqu'alors papa wana eza papa mabe papa wana eza mabe seko bombi bana na ye place a bien azotinda nga place a mabe eza bien te donc ndeko Robert Malunda papa leki ya Fiston Matanda makambo sali selo mwana mboka Fiston Matanda izali malamu te o escroquer ye o influencer ye ozana âge nini ngai nazana 45 ans. Ok. On influencé ye même si on a 45 ans mais ako yokeli yo lokola papa leki na ye na ndenge ya culture mboka on influencé lelo azali ko se retrouver na kati Afrique du Sud azana musala te azana mukanda te bana bazana bisika kolala te pasi makasi mais
awa toye pona ko senga revanche pa na ote mais toye ko senga lisungi pa ya bande ko na biso nsto ya monde ba mekana ko sunga ye po ete makambo ezala bien pona lelo to suki awa to mona ni mbala sima liloba na suka pona lelo le problème est ça boy parce que nazoloba il faut ambassadeur il faut azong sabito senga ye makasi tozana eloko moko te lobela makasi mais c'est l'ambassadeur ayokai il faut na ebisaye papa ambassadeur il faut asala ko effort azong sabiso tozo senga ye makasi naza na place ya kolala na bana te bana bazana biloko kolia te lelo boyi to kosala nde nini tozo senga ye makasi amema biso azong sabiso na Congo so na komi na Congo wana na kolela te naza na biloko na ngai ebele kuna père na ngai tikali ngai na biloko na ngai kuna mais parce que père na ngai wana zana motema mabe pona azong sa atininga pona azwaka biloko ya père na ngai eza bien te nazo senga pa ambassadeur azong sangai na Congo na kukufa wa naza na ndako te naza na biloko kolia te soki bakolia il faut nazela ka moi sasa la ka makambo suki soki bakrea ba comité bana wana bakolala na kosala ndeni na banzi ete monsieur ambassadeur oyo kimbela ko utana moko ya bana na yo congolais na kati ya mboka ya Afrique du Sud to monani mbala sima merci meko merci mwana mboka OK to monani merci